Bati Bayebi qui n'est pas de la zone. Nous avons un moment difficile. En plus, la première zone, nous avons besoin de chungi à maman. Assistance. Assistance. Vraiment, c'est très important. C'est très important parce que nous avons commandé dans la bonne que maman aussi la bonne et comme nous connaissons qui nous l'ont là. Oui. Et nous l'ont là. Où est-ce que nous l'avons kufa? Oui. 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 Et c'est que j'ai compris que nous avons un merci. Ce qu'on a au bout. On est là dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie. Mais là, au moins, on a la beauté à l'Ibosso, à la université. Ceux qui n'ont pas qui est, mais ils ont à l'université. À la vie. Oui. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Et là, au côté de ça, on bomba. À toi, le monde a zimi na maïle. Ce qui n'a pas de motif, l'infirmier a moni. Nous avons moni, ça n'a pas moni. Mais il faut qu'il y ait un jour, on doit rendre compte à ce qu'on fait. Oui. Bien sur tout ça là. Moi, là, comme si tu évites ça aux ananes, tu évites. Donc, condamner Kakate. Parce que d'habitude, on a tendance à condamner. Moi, on ne sait jamais circonstances ni numéro de la que de la zone. Parce que notre monde sont également à côté. Et ça, on sous mais c'est mal, on a dit la zone, la fille sous à Zoazine parce qu'il a vu là qui est à Tigal la zone à Bonti. Et ça, on sous à Zoazine, il n'a pas de liquide. Donc, il n'a pas de donc, à Yéb, il n'a pas la téngrine, c'est préservé à cause de la zone. Les appels à mon souci, à l'inaki, l'inanimini, battre la quitter, depuis avant le mariage, au Québec, au Colisée. Mon petit, on a la salle qui n'a pas fait, l'inanaki, même il a été au coin de la zone. Mais, ceux qui n'ont pas sagesse, pas intelligence, sont dans un monde les lots. Il y en a qui n'ont pas salarié qui l'a beauté. Il faut moi si on battre la note, on la libala et après libala on va dire au bout. Donc on a conseillé dans la fille noire, la jeune fille, même jeune garçon, on veut au canal. Bon, il l'a convoqué à deux en dehors du mariage. Donc on regrettait après. Bah on va si la beauté. Au bout, elle est tout sauté. Cela libala. Mobala wakuta na mwana moko gloire à Dieu. Wakuta na bala libala ba bisa gloire à Dieu. Mais il faut y dire que la raison de la c'est que nazali fille mère na sa bonda. Pour la mona de susu a bonda ba bomba na bonda. Ba kero ya zui ba lingie ba balie et après on va la ko ba moi sur azalaka ya bonda et tout le maka. So le misoso il n'a pas maki. Donc, oya ko dinayo il sait que nous avons nazala na mbota mwana na yeye soka lingine ulimpe mwana yo soki na lobalite kuwela kubota is assurance ya libala te ela kiti toke soki ukoteli mobali ya bali yo kindi ya bala yo non zela temps na yo zela prends ton temps oza pressé te et la bonda comme ça na kinga ya balanga et on soute le simba ka ba kinyo sote en tout cas côté ressources na ko ba pe la belle famille ce qui moi na bi alingi moi na moi si asi abota bon repousser moi na moi si on te pour boye condition na abota la kité et on se souvient na moi na mais qui a besoin à juger l'inavigable dans le monde. Ou bien, à d'autres qui n'a garçon, beaucoup de garçons, bien couché, pour la carte à OMG, dans un film, nous avons la balle à l'année, on a acheté à la 23 ans, nous balle à l'année, bah, tu as pas un poisson pour faire. À ce que je connais la balle, je connais la petite, moi, sur la balle à l'année,
ngai nongo ndeko na bino na bonzambe nazwaki fiancé ya liboso libota na ye eboyinga balobi ke tokobala ye te mwasi wana fama te abota tosilanaka andimi wana naye kozwa fiancé mibale fiancé wana susu libota na ye même histoire mwana na biso abota te yo obota bana mibale olingi bana misisa mbongo mwana na biso awa te baboyi ngai lere wana nazoyembela deja nzambe nazobondela mpe deja soki akeyemba na bamariage omona bandeko mosusu baotyaa ye bala matika oyemba na bamariage ya baminga lere nakosilisa koyemba soki nazongi na ndako na bandolela na nzambe okolonini ngai kaka boye okolonini ngai liboso na naolela nabi nzambe nabala mpo bakomona menaka naolela bato lolenge moko ana nga azolela mpona bamortification ya penina lere siko okolisa mobali na ye kolisa ngai mpe mwana mobali na ye ana je ne veux pas mieux que 10 fils pour toi ana banakolinga abota mpo amoni penina amonaka ye babotaka me mokolo ya kochange lolenge na ye ya kolela alobi nzambe soki opesi ngai nga na kopesa ye ndamba ya kochange aya kopesa ye samuel e apesi mpe ndambe ndenge alobaki na nsima samuel aya kosa susu mitano lolenge moko lelo ekotanga message wana nga mpe na changeaki façon na nga kolela nabi nzambe so opesi nga libanda eza mpona lokumu na yo soki nabali nakokanga monoko na nga te nakotatolaka yo nzambe yakosala nga grâce yakokutana na papa king eta papa king misolo yango lisusu même histoire ye mwasi abala ayabota pardon gloire soit rendue à Dieu parce que nakokuta papa king mpe na mwana moko ya mwasi papa king yesu aboti na lobi soki abota nga mpe nabota ti obota loboti te elango balobota bolingo tondisa mokili papa king alobi yesu masiya oyo multipliaki mbisi na mapa akozwa biso en charge nde lolenge wana fami na ye bafandaki nye lokwa baye mpe liloba nzambe plasi akovanda nye baye kotika na ndenge makambo ya kosala pasi oyo nga namonaki ya kolela babengami okote oyo abota s'il vous plaît mes jeunes sœurs yo nani oboti te fani na mama ozala presete basundaka nzambe te zwa temps na yo kozala prese te lako kozwa yo libala na ndako na yo banda kobota na papa na bana na yo bakimbala moko te mbale nzela moko soki mpe oyo kokuta mobali mpe asala botaki linga mwana wana parceke oyo kobota bakozala baleki na ye soki mpe mobali mon jeune frère olingi kobala mwasi oyo asi abota linga bana wana bana bokobota na mama wana mwasi wana bakozala baleki ya oyo okutaki hasard ezalaka te soki nzambe atino pembeni ya mwasi oyo abota ubien ya mobali oyo abota po ayebi kozala motema ya kobokola mpe ya kolinga bana wana yo oyoki ngai nzambe akwambola yo En tout cas. Voilà ce que je peux dire. Alléluia. Amen. Na sepeli peza trop ba yena moni oza motei donc bo makabiso ki ozalaka moyebi mais oza pe motei. Oui, maman moko ayebisa nga à partir de France na banza 2 jours passé tant na lansaki information alors na yozo kasa yemba kate ya kape bokotela na bino kunati na bia ya tokomona ye mais na moni netiaka obanja kokosanga ba point moko ya makasi
ba place musunga na ngana kota deja neska okati ngai kwanga metika to bimisa ngoka parce que nyonso oyo eza na agenda na ngai awa makamu so chikolo ba ete tango yaki na libala oyaki na mwana tout ça opesi ba conseil oyo to ndimiongo deja mais siko oyo biso ba yo meto ya kudi ya nsusu kudi ya maki na ite soko so yeba ngo oyebi jeke sifu wa oyebi yango siko prenons que au comme na kudi ya nsusu kudi ya maki oyaki na la jeune fille ozana wansweswe et puis ndako ye wana papa na bana azwe ko mwana nayo mais bien après tata wana akomisie kudi ya nsusu kudi ya maki est-ce que ozana likamwa koloba mais oyo na banza papa kinga za wana ti papa kinga ah tatu oyo keso yo mto kopesa biso ngo conseil no kopesa biso ba papa o bazali ke poto kitsa motema ba elenge mama ete ya solo tango zwaki mwana yo botaki ko banga no ni bala te yaka pena mwala petite na yo ko banga na yo te est-ce que préparation ezali oyo ba jeune mama fubazwa kuba yana bana ba bazana ba wansweso na libala ya na yo papa kingisiko kese wana poto pem sana mama melana mwa café na ye kuna ya pio ya France kunaweza kodikitaka kuna oui olingi totyana no nzembo avant ke totindika lisusu kuna ah po kena komela mwa ya pio parce que toza koya kaka na yo mama Rema lelo kokima te balaka otyaka lelo ekobima kaka awa nyonso oyo interview ya l'impresario Joachim Zambwana Nasser na biso mama Mimi Rema o biso neso sili koyeba ete azali na experience mingi na vie autaki ndenge bouti kolanda ye na vie ya mokili ndenge nkolo osayibi kotetula bana na ye atetolaki ye akomisi moko ya moyembi ya makasi bandeko na Luanda mingi bozali koinvite ngai na solicite mama Mimi Rema mukolo nini akoya na Luanda po ya koningisa yempe ba ONG oyo elingi kosala mosala lokola oyo ye aza kosalaka bapapa kitomavo na Luanda nayebi ke boza kolukaka bojoindre mama Mimi Rema po bokotisa mpe oyo bino ONG ya elenge mama lelo elenge mama toza na ye awa mama oyo auti kosala biso ONG ya makasi awa bandeko na Luanda kokende mosika te tozali kozonga awa na ntango ser na biso Mimi Rema akei ko se préparer na dernier mutuna oyo tozali nango ya kudi ya nsusu kudi ya maki la jeune elenge mama ayena mwana ya mwasi me tata mpe atali ye bwabi bapaipai ezali nano ver azali kobenga ye mwana na ye melobi bapaipai eteli ekomi kudi ya nsusu kudi ya maki question oyo mama Mimi Rema aza na biso awa ye nde mutu akorepondre yango ngai frère na bino l'impresario Joachim Zambwana kati na émission oyo ya la vérité bandeko na Luanda na Angola pesima bato bosponsorize programme oyo bokende mosika te Alléluia. Nós aqui dizemos a boa noite a todos os povos da sua em linha atual de Angola. Saudamos as mulheres de Luanda que continuarão